balandi ya Congo lokolenews.com. Lelo tozolobela likambu ya ba papa o baza kuna na poto. Papa za na poto kuna abala mama botisa mama aye awana Kishasa lingi susu mwasi. Azuli mwasi wana ndaku bazovanda baboti pe bana basundoli. Mama poto koyoka kuna mama makambo ebelebe mama kom kosala zuwa kofinga kolobela basa kotoyo bino bolinga mibali na biso boyoka lokole ya ba papa ya ba mama boyoka ndenge zolela ndenge beti mbote mama pona nini mibala poto soki ba en anakin alingi mwa chéri azuli ndaku abotisie na simatikie mais abosenke na poto kuna tika ki mwasi kuna na bana na makamnyoso eza mabebe malamu. Bon, eza nango d'autre part eza mabe. D'autre part eza malamu. Mibali mususu ya poto. Ozomona. Ake poto akende peut-être koluka. Ozomona. Tanga ake koluka kuna ake kokuta na situation moko boye esengeli abala mwasi ya poto. Akozala obligé abala ye n'intérêt. Et kozala neni baboti bana po bavana yana lekite. Tango siko yana kin ayo kuta na vrai chéri mo boye. Bamsupe bazaratika, bamsupe ayo kuta na vrai chéri moko aleli asepeli na ye. Akosa nini? Azweli ndako, azweli avandi. Omoni libala eza problème a motema. Omoni ata kuna boti na bana 10 mais tant que na trouvé oyo motema na ye esepelite akozwa ti mukolo nzambo akosunga ye azwa akozwa pe mwasi oyo esengela kipona ye ebongo soki atiki yo akene poto libela azoya kaka ye kaka pa beto mwa mot de passe na sima zongi est-ce que yo sepena ngo bongo soki peut-être toyokala kinenge wana yo yebi yo ni deuxième femme donc soki eza nango problème te maman soki na olia bien na olata bien na vie nanga bien na boti mo mwana nga moko eza l'essentiel ebongo yo kote est-ce que bana kuna ba oyeba ba dekuna ba kuna bakoyebaka makili ya makila ndeko za botama na États-Unis mais ai awa bayebani ndeko nanga eyebanaka. Oh maman, il faut tozalaka sincère. Eza na basi mususu mibali bandeko na biso bazobala baza mibasi ya vie na bango te. Akutani na ye na circonstance kenda ko luka vie, akutani na ye abalani na ye. C'est ça. Système wana ya to mona ngona ba wenge El Paris, El Kin, ça n'a pas tenu. Tu vois? Parce que ndenge za bongo soko za na madame na okuna. Je sais que mibali batonda na bangoti. Tanga za ye kotoyo amoni lokwa kuna balobara biso to komi kuna te to ebindi ba réalité za te metoyoka kaka. Ke kuna les femmes là-bas sont comme ça, baza un peu dur, baza na ba comportement balinga ba laisser faire te. Mais ici comme il y a trop de souffrance, to zara toujours soumise, to landara tout avec soumission, makambe belé. Mais ce n'est pas que ozana mwasi na okuna parce que bibliquement non elobi bongote. Donc moi mobali moko moi si moko oh kozana bango moi les que na verset wana ezake ya Salomon azalaki parce que mibali bakimaka toujours kuna roi Salomon azalaki nini mais na suka na ngalo baki vanité des vanités tu vois parce que moi tant que chrétienne na ko accepter ngote quand tu es là-bas ozana moi si na yo oye awa oye pour ambition moko il faut terminer ton ambition pour nga peso ko solliciter nga poto que nous va progressivement o comme ozwelanga soki banino sa soki ndenge là vraiment non continuer kana na parce que ndenge ozo sala ko sala ngai pe et bon so moi si wana monisa mobali wana passe aguna ete oh moi c'est la soko mon c'est pas singa na zakuna te ba réalité on les hommes zakuna nga na vivre en côté parce que le lopeni na zabona koza na mobali na ngai alinga se asepeni na fille moko libanda pona ko flatter pona ko zoyer a loba lobaka ebele ke omoni mosi na nga wana anaguna ngate azana makambe ebele menga na vivre en côté eh linga ki wana kuna ka pozo ka mikanda mais ye mutema ne kaka ezana elkin oh kozo mikanda wana soko kozo mikanda peut-être je peux dire quoi omoni botenga na point d'interrogation na ko pesa bana basinde bazana défaut place wana yo ce que yebi ke motongo c'est à Bali la personne est déjà mariée vous ne pouvez pas encore aimer la deuxième personne
C'est-à-dire, si la fille ne veut pas vivre la polygamie, il doit s'abstenir et attendre à son fiancé. Mais si une fille va se livrer à ça, vraiment, il n'y a pas à dire. Donc, c'est les filles qui sont vraiment à la base de ça. Si un homme marié, il doit se respecter. Il doit tenir ses engagements avec sa femme légitime. Si ce monsieur-là vient pour l'argent, pour déranger les filles d'ici, non, nous ne sommes pas contents avec ça. Mais quel message adresserez-vous aux messieurs qui font ça, qui viennent de l'étranger, étant mariés et contractent des relations ici et commencent à faire des enfants avec des filles ici? Un message particulier à ces messieurs? Bon, un message particulier à ces messieurs, vraiment, ils doivent quand même se respecter. Puisque la vie est unique et une seule. On vit une seule fois dans la vie. Étant donné qu'il est déjà marié, il peut respecter sa femme et ses enfants. Alors, quel sera le sort de ces enfants-là? Si lui va rentrer chez lui en Europe, si en Amérique, quel sera alors le sort de ces enfants-là? Ce sont les enfants qu'on va retrouver aujourd'hui en cours de la route, en train de faire des cas, parce qu'ils n'ont pas de responsables directs. Si la maman n'a pas encore à faire comment les élever, comment les éduquer, ça sera bizarre. Il faut que ces messieurs-là respectent, prennent les responsabilités. S'il veut se marier à la deuxième femme, n'a qu'à aller se présenter dans la famille de la fille. S'il veut être polygame. Tokoyi kolobela ndenge nini question eza bien na makambo bino bolobi bana poto na bana na biso ba sœur ba petite sœur ba momi o ya biso awa bango moko ba kufa na complaisance quoi amoni mwana poto ba yeba te kuna na mikili vie pesa difficile lokola kotoyo mais comme amoni ka tellement bayaka na ba influence moko boye po bango ba préparer koya na bango awa avant ya awa abongami ndenge yo yebi kaka ba misusu pe azaka ke ba 30 talaka neti ba théâtre o to mona na bekan neti o ba tourner sur ba Moscovitch wana c'est-à-dire mutabeta na 30 ans na mikili retour na e awa yebi ke na ozonga na ba massa kuna na ba famille kuna on a impressionné batou. Tant ça que ça la 2 mois de préparation. Aponi moi babilamba moko boye. O même o ya sombate. O ya somba. Ah là ta kuna te me payer encore pour ya ko influencer bino ah. Ako bongisa abongisi ata mususu moi quelques euros na ata mususu moi 1000 kaka ya pamba pour moi ba premier jour wana ya intimidation. Bino ba si tellement nzamba sala bino bozala bo se retrouvera que no bozala bo vivana moi complaisance moi boye. Yango ne sala tango aye le côté belé na mon petit tu vois moi je vais faire ceci cela je vais t'amener en Europe ceci cela yo lengi na yo o kominae au bosani ya na yo o ya normal o azo bunda ndenga normal et bon yo sko moi son so sali bon sko kangi sko seni mais netingai ko bolingo ezaka nango libre de choix ça dit faut za libre ce qui ya poni na nzela wana akena e total raso ya yango pe memena mikili se per otiki awa wana siko Zo mwana nanga neloko sala te ya kene mais si ba ya mikili batika ba jewana ya marque moko ke no azana na momi kuna na mikili na bana aya kosa mwana bat po freiner ye vie na ye po akomema ye kuna te quoi que akomema ye mais total na ba condition nini zo comprendre tango akala to ando mona ba père na biso neti bebe biso ba père na biso ba ke ko tanga na ba mikili asili ici ba proposer atika la kuna mais préféré na ya ko to pe asali musala petit lelo voyez moi ndenge salela ça dire que non bana ndeko na biso ya basi bati ko vivre na complaisance awa ya bana poto ko yana bangona ba se préparaka neti mwana neti jeune garçon ya aventurer alingi mwana mwasi sika tant to ko la bando ça bongo ça dire bomba moi balar moko boetan moi $100 moko boe au préparer pour kaka samedi OK na petit wana au démontrer mais la préparation ce qui va dire que ça lango bongota chaque jour durant une semaine à kokate pour bongisa kiango de même débat poto basalaka pour ya bongisa enen so ka ke kuno senge moi $200 pour ya bagarre vous comprenez message na bala poto ba c'est-à-dire que non base à la série
biso bato totinde bango te s'enfermer kuna po toyebi ba vraie vérité que non bango kuna bazaka libre te lokola biso tozala ponde toza boyenga na ko tika journée mobimba na sali na ngai pété na vandi na ngai na jouir na nga moi d'hiver bango kuna ezate c'est pourquoi bayaka awa po ba se réjouir mais batala que non bazape na bande kokoto aya na ndenge ya solo so aza engagé kuna atika na engagement na kuna ya visiter ndemboka azongi obie basi ya ndumba bazebela luki mwasi ya ndumba. C'est-à-dire voici là na bongo dans la pété que azomana batu peut-être azaki momia batamasa nanga jino a détourner makanisi a busundolier talaka mambo ndenge zala échanger wana si to c'est la bonté na pire bout toza ba frère na ba sœur parce que Congo toza uni so to tala nde toza ba congolais bo c'est to uta na papa moko maman moko tozi misala na mambete. Normalement, ce que nous déplorons, c'est quoi? Les belés, c'est-à-dire, ce baye, boye, oh, kuna, asala y divorce. Allez, azui mona batu, Alexé les tampamba, au moins, fille peut-être à 25 ans, ti azui les M sous 5 ans, ti va 30 ans, les filles, on s'est retrouvées. Alors, c'est ce que nous déplorons. Merci. Normalement, il y a une jeune fille à batu, une jeune fille à batu, boulega mikili. Alors, raisonner, t'es M sous Norbiki là, moi, poto yebika. Jeune nyozo arrivera abima libanda émission na biso boyo ki réaction ya ba maman boyo ki réaction ya ba papa zaka fidèle pe na mwasi na yo ezate que so yekin awa oya kokosa ko sabana batuke oza divorcé o oza na mwasi te zala fidèle na mwasi na yo biso pe basi tozo maele. Merci na Patrick Nsala mutazu biso bilili, merci na Gidi Bisengo mutakoche biso. Tomona embalasima.